ambiance oyo nous avons un siège à victime de Fally Ipupa King Aigle, autrement dit Vouandou. Donc babi après 7 mois à Paris est victime au grand complet basé na kata Kinshasa. Le lobo découvrir ma solo est victime. Salut fidèles internautes, bienvenue encore dans ce nouveau numéro de votre tranche magazine. Couleur chaud toujours avec votre humble serviteur Alex Ngandoumo Bali Benjamin de la presse. Karanenge Tolobara l'éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Un grand merci Nabino, internautes tout le monde entier. Pourquoi pas dans ma grande base Nangala, je vois Aristote Luamba, l'habilleur de play, l'international Jimmy Bayindou, la attaque solide toujours, Gilles Balmous Prod, pourquoi pas toi Amos Mifilo King. Vous avez remarqué l'ambiance oyo. Nous avons un siège à victime de Fally Ipupa King Aigle, autrement dit Vouandou. Donc babi après 7 mois à Paris est victime au grand complet basé na kata Kinshasa. Le lobo découvrir ma solo est victime. Tu rebetali solo ndengeni ma solo les cas qui voyagent les cas qui ndengeni. Car ne bozo mona naza bongona Junior Motu quoi yena bengaki papa debana te pas bota debana parce que na talaka poisson d'avril plus chérie je t'aime na ende to beta ma solo donc et loko kamora na zomo na parking est victime inondé donc bon qu'est-ce que tout monde mambo kala parking est vraiment inondé donc to za bongona Junior Motu quoi là je dis bonjour Junior. Bonjour les grands journalistes. Ah to fandako santé ku tu ya retourna te pour 7 mois de Jésus là qui ça. Ouais, santé ça va. Par la grâce d'un colo, ma mutezo qui est normal quoi. Pepele vraiment, pepele. Non, c'est pelopé c'est un mot gentil na ba tout ba internaute tout ba zolanda biso ba fan ya est victime puis ya yomo ba balinga. Ouais, en tout cas bon, na ba na mbote na ba fan nyonso partout aux ali. Ba warrior nyonso au bord na biso na moi bonjour et puis l'après-midi bon après-midi et puis au bord na soir bonsoir. Na bani na vie na ngai Roger Ndonga les colonisateurs yeba zakana Luc Makanaki ba die koleka ba Jalve Masamba ba mbenga na mikili ba masa ngai ba Jerez Peugeot ba Trezegol ya Nzambe Fabrice Tiendela ba mbote na bango sika basali donc Barbara Maela ba salam na bango puis voilà. Ouais, un grand merci à toi Reims Mouya le maestro qui est derrière la caméra. Pourquoi pas toi Mystère propre Berry Belgicain Beringan de petit frère propre. Sinon mutu kwa bana kin bangbaye baba na monde entier banda musique wapi parcours nous ka rapidement votre côté na masolo les actualités. Et ma musique na banda moi karamuke na bandi ba rap na bakina wa et puis na beta me tourne matadi puis na rapaki na matadi na vie na moko puis na zone kina 1999 na kebeta na Brazzaville na l'an 2000 to contrat studio mo master na ba mongali wana. Et puis, Tilelo, c'est qu'on a dans une victime. Donc, parcours, nous avons le tanga, il est belé. Ils vont se remettre en machine. De 1996, il y avait Bandeli. En 1998, 1999, nous avons une musique. Tilelo, ça fait combien d'années? Voilà. Ouais, de 1996, Tilelo, est victime. Combien de temps déjà vous en avez été victime? Ouais, est victime depuis 2008. 2008, Tilelo. Ça fait au moins 12 ans à peu près. Voilà. Nous avons préparé l'oni ne convaincant qui au côté la borquée c'est cela qui est bello ponika ranone pembe na Fally Ipupa Aigle. Le convaincant qui travaille à boss na Fally Ipupa Aigle. Place à Zagina na sali musala bien et puis ton sali cop na épée droit chemin marche qui très kitoko ba boulé dans na makasi. Yango sala qui to ya pembe na tout travailler ensemble voilà juste boulé qui est bien et puis avenir ezala quoi. Ouais. C'est bien sûr pesa biso lo kotisara na victime kotaka na nzembo vocal bana mona na victime na kota na nzembo nini lora ya koseka na nonga na mona nzela mino na yo na kingo zomi nga na kufilaka voilà éternellement bomengo elingi nango ngai te kasi nzamba pesa nga seli kaboya eloko eluti motu ya na la vie kombo nango bolingo voilà. Voilà, il s'appelle Junior Motu quoi bana trace RDC News nebo lingaka nebo komelanga na ebsebino ka vous allez inviter nga lelo nebo zomona tozana. Après wana tout moni okoti na Laurent et puis première apparition na yo et aki ozala na Power si je me trompe pas. Ouais na Power na emba na nzomo lourd okotanga lokola lipa batula mwamba na 2009 donc voilà vocal nga liboso la yango na lourd et puis na yona ba Power ba
soki nawela mura pambe bomi nzoto ya mwana moto edi achuni love nanga lelo mbele wana power et puis nene balelo lelo lelo ezali beba lelo oyo on a contrôle et puis avant bazoki bapoisson avril bamaster bazo kimanga po ete monanga oyo etachete bisengo na bango maoyogo naza na ofeli na ya motema na yo papa longolaka jamais chapeau na ye liboso ya bakonzi ya mokili oyo me kasi simple coiffeur nazwa privilège ekolongolisa pape chapeau na ye memanga yo memanga yo memanga yo bisika nyonso yolingi kumbanga yo memanga ye mema bos mama vicheso ketchup et naza yuma te pona bolingo na yo voilà vous avez pensé dans votre sur micro dans la chérie je t'aime avant toi na chérie je t'aime to fana na poisson d'avril wana ezalaki libre parcours oyo king apesaki bino apesaki est victime ba musicien ba s'exprimer bochaki banzembo zaki belé mais ya remarquer poisson d'avril banzembo bien ezalaki tellement belé comme poisson d'avril ezalaki wana nzembo bien banzembo za pende belé ya bien penze betara ya bien mais marketing promotion penda ndenge ya ye moko aigle banzembo cartonaka tu remarquer que loko wana esala mais vraiment qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, makambo da te lo bango mo trop ya loko wana cartonaki penza te machin te lo bango mo trop pour mes zaki wana tozaki en cheval ba série wana donc on dit que bimi biso de voyager trop voilà la promotion na kini zaki vraiment ma capacité ya moni zaki bongo donc c'est juste ça voilà mais tout bon c'est déjà donc c'est bon voilà bon ce que tu fais dans l'actualité place ou plutôt na chérie je t'aime chérie je t'aime junior to remarquer zara ozoyera la mambo ba love kaka ouais jusque là nazo manoka bolingo parce que na mokita na ba ma vie ma dit le système mokitani ya ba vindombe opetomi ba vie juski kiambukuta ba vie franco nazo mara bolingo nanu jusque là jusque le zema bolingo 4 nzembo pesami boloyang chef atelier junior motu kwa yo na kati na Nathan de longue jambe pourquoi pas dikapa opesa baninga msu chance penda te to remarquer à chaque fois junior ozozongaka na ndenge to mona da pe basango komi déjà que futur leader à 2021 bon batunyo so bazuna bango chance sango bazu chance sango to bazu grâce sango parce que bandang na biso ngai atelier kunyanga na tamukala na Pichin Kalombo mais après biso bebe maman samsubaye ba jinolia ki der na biso ba Vetaizon ainsi de suite donc ba emani be bazana banzembo voilà donc bambasi bazana banzembo be bazu banzembo tour moni que ils ont un tour de rôle ils ont biso moté non ils ont un tour de rôle donc voilà et puis ça boulot tout ça la bon donc c'est toi tout ça la mingi et ba to banda makambo ça par rapport au boulot moi le bosso déjà ba poisson d'avril ils ont bien si vous na chérie je t'aime ils ont bien donc voilà chérie je t'aime aussi pelisa ba internaute tout ba warrior tout ya partout dans le monde entier ko yoka morceau nango chérie au motema de moi salozonga pardon poso ki ozongi te na kora pamba moto ya beli liboma bamemake na sen pepe babikisaka malaria na vitamine te na midol te kasi na kinini na beli bolingo lito kisi ya maladi na nga présence na yo ndo obligatoire guérison motema na ngai eza yo kaka bebe yaka pardon sala ozongai soki ozongi te nakoa pamba voilà on a chéri je t'aime chérie je t'aime nabi kesili ko sepelisa Yuniza Isabella la patronne depuis Belgique pourquoi pas Micheline Zitissa la patronne motema ya Lambert Kitoko ainsi l'international Sylvain Katunda millionnaire en culotte to betali solo à Paris boké Paris na février concert à Bercy les Kitoko et puis pandémie bo viva qui comment parce que be ko bima ki déjà belé ba misien ba ko mikola la libanda ba misien baza na place te ba misien bazo souffrir be ko ya ke belé na ndenga kini yum tozala ki wana okelo bani par rapport yum na bi ke boyoka ki ngo pe komela bino tombo zela kuna na Paris ouais be ko ya ke belé ngo lo bien mais ya lokuta donc ezana encore les ondi parce que biso comme toi na poto donc fa ba lo belanga biso voilà bino kandi bozela pote fe ba lo bela bino voilà monde entier banda s'attendre est victime qui t'a bango tout complet mais tout moni départ à 5 musiciens
Otozomona Billy Sente, Gelor Boussol, Kabouya, Moupiwi et puis Golé Solo. Mais na romona pe ba vidéo Billy Sente bimsi ba vidéo pareil que bino tout bo na kotonga leader. Te boete ba oba kekin ba souffrir après 2 semaines 2 mois ba okemba boina boy. Qu'est-ce qui s'est passé? Confusion donc boyo kanezati na kati na bino quoi. Bon, makambo en tout cas na na précision na ngote, so na précision na lobango. Lokana na précision na ngote, yo mto yebi ndengo lobi wana. Puis voilà, ngana na précision te ya mtu alobaki bo azongisa ki bo bimisi sur vidéo sur nini donc voilà. Je n'ai pas bino na poto phénomène acoustique na yebi keza da mo eloko leki mais na linga pene ba point de vue no ba acoustique et betami vraiment na point de vue no tango landi ba acoustique. Quel musicien abeti acoustique au peu tango fandi olandi a te no ko ndenga yembi ndenga travailler quel que soit ba collègue no ba musicien to ba leader mususu o yana ni vraiment etikala ki marqué. Bon, na mieux placé on a saisir de la musique pour nous betaki bien donc c'est bien mais tali olandi ba acoustique ba oyo tali na ba oyo bon esprit bien na rolo ba moto moko kabosé c'est bon non OK réponse biso to zela bien sûr réponse je n'ai motu ko abika bossé mutabetaki acoustique bien esprit ya bien bozo na ndenge ya mabete l'esprit ya bien alors ba programme eza comment parce que tu on a répété il faut tout tikabino zotin on répéter ba programme est victime eza comment ouais programme eza kala mingi tete ozonga la tournée sur Afrique. Et puis, nous avons engagé dans la TV depuis lobby lundi. Nous avons engagé dans la TV. Nous avons chance à Rotalango. Et puis, on a besoin de télécharger en haut. Nous avons 10 heures, nous avons iTunes, nous avons Spotify, musique du monde. Nous avons Junior Motukwa. Junior Motukwa, chérie, je t'aime. Puis, nous avons besoin de télécharger sur YouTube. Est-ce que c'est qu'il y a un F victime? Bah moi on a télécharger et ça va bien puis voilà. Voilà toi chité le gomo elinga ya propos ya concert ya Shark Club ozaki premier concert tombo petit pote donc o yemo di kapano ba Berxide. Public oya ki wana kay o ezala ki wana pour nos concerts ezaki récite à concert ezaki combien de pourcents? Mais 100% en vrai dire. 100% parce que tu as 7 mois déjà tu as dans Kinte. Au moins tant que tu concert bongo en tout cas pour rater ça m'a passé et puis à ta tourine qui ne peut pas rater donc voilà il y a 100% et ça qui souka na bien tout le monde ba warrior kala to sur la canne ba WhatsApp et ça qui bien bon tenir ba soutenir biso et puis voilà ba continuer toujours ça bongo et puis au bazar besoin sur Instagram na ngaza Junior Motukwa officiel donc na ba réseaux sociaux na ngani so petit Junior Motukwa officiel et dans Instagram et na Facebook au monde et puis chaîne YouTube nanga eza Junior Motukwa TV vous s'abonner au ça nga na bien voilà ba warrior tout na eu ke boki message vous s'abonner pe na chaîne Junior Motukwa TV pour na kotindika kaka ba mission na bino o bolingaka est victime to comme na suka dernier message ba fan ba warrior faut ba retenir nini numéro de contact na ba otu ba luka ko contacter et puis ba dédicace ouais ba fan ba warrior nyonso ba retenir kaka ngai ndoko na bango Junior Motukwa mission na bango o balingaka mingi toza na kin tozo bosser au moins ozo parce qu'on a répétition et puis to préparer ba voyage déjà Africa d'ici PA tozo bouger biso mais ça bouger et puis on appelle ça bambote la bandi na moto na ngai vient na ngai Roger Ndonga les colonisateurs ils bazana Luc Makanaki masana ngadi collègue je vais Massamba je reste Peugeot Barbara Maël na Belgique et puis dans Robosa na Kelly Charleston Maogo Bemobuto ba Prince Tukuzo ba vient na Chiko Zikanda Ziken ba John Kayembe Robert Mignon Massamba José Dio Trésor Finda Makila ba champion ba mbote na musique bozali et puis dans Robosa na Paris moto na ngai Prudence Mbangi Cyprien Anzolo Fergan la merveille maman présidente Mimi Chike Vambote na merci Gilles Balmos Junior Balmous, maintenant de tous les temps, Junior Balmous de tous les temps, Junior Balmous, manager, marketeur, tacos. Numéro de contact. Numéro de contact dans les alliés, plus 243 89 53 63 723. Donc, Bokenina YouTube, vous téléchargez un mois, chérie, je t'aime. Bonsoir, donc, ça la bino soukana tacos.
eza junior motuka donc mystère nyonso wana ba poisson d'avril ba cheveux jetem ba lelo eza libeba ngai quoi. Merci beaucoup. OK, merci Junior pour la disponibilité. Donc babi est victime parking des parking. Merci à toi Reims Mouya les maestros babi mutazo ngelisa biso karane bozomona na ba parler na bino Mystère Temple Beringandou le Belgicain Mystère propre. Merci à toi aussi Aristote Luamba, mon habilleur privé, pourquoi pas à toi l'international Jimmy Bayindou la balobi wana penda diable na katsa tête mutakangi DCMP wana donc babi zero beba na katsa DCMP. Un grand merci à toi aussi mon vieux papi moi kana la carte qui gagne, pourquoi pas à toi Jojo Acheni Awada Moto Swag Station Express balobi un vrai warrior na katsa Hollywood. Merci Nabino Toubo, continuez toujours à s'abonner à la chaîne Nabino Trace RDC News. Ah, tous la 4 siège est victime donc tous mon événement où ils ont les canaux. Babi Abouzalate parking est victime donc dégâts. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine fois. Ciao.